Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Bozal et bienvenue à Tindika Télévision. Merci comme d'habitude de la fidélité aux accordé biso. Merci Nabino pour la confiance au Bopesi na chaîne au Tindika Télévision. Merci pour la confiance au d'habitude aux Opesa na émission Debout Congolais. Vraiment na manka kibino depuis un certain temps Monique et l'équipe va jour rebelle toujours présenter émission T. Na ba Léa ninge makambo ezotambola na mboka na ba Léa mususu individuel. Mais si quoi lokola na rôle au pesinga ya kopanzela bino sango komela bino sango azozonga lisusu na actualité na saluer bino de partout olandaka émission oyo boza na Canada boza na France Belgique boza na États-Unis boza na Lubumbashi boza na Beni Butembo boza na Afrique du Sud boza na Congo central boza na Kinshasa topé na Mbujimai to na Mbandaka na Kisangani boza ebele boza interagir na biso na information to bimelaka bino ndenge bozo sepela na ba analyse pe ba observation politique et actualité na kati ya République démocratique du Congo. Encore une fois de plus na souhaiter bino le bienvenu na édition oyo et émission oyo ndenge to sala kango comme d'habitude na présentation et émission oyo ezalinde Samba Olonga et pas nzambe comme na mokili esengeli osamba tozalaka na balance biso nyonso. Et c'est que tout samba bizali ya malamu de salaka ke tolonga. Actualité na biso eza dominé na koya ba produits surgelés. Tozo qui tente vraiment de décortiquer information oyo. Ba produits surgelés tolo ba chanchar, ba poisson chanchar oyo gouvernement congolais a commandaki na Namibie. Et utaye koya ekomaki na port ya Matadi. Il fallait qu'il y ait des difficultés liées à transport, liées à la difficulté que l'État congolais local a s'inventé un importateur pour mettre fin à l'impunité, à la banditisme et à l'opérateur économique au besoin de respecter l'État congolais via son gouvernement besoin qu'il y ait il y a importer bambisi kolongwanango bisika oyo ezali pe koyanango na kati ya République démocratique du Congo. Alors décision wana et en chanta quitté na ba importateur rebelle oyo basi ba gagnant déjà marché oyo basi ba kanga marché congolais ba komisango ya bango ba tie en place ba stratégie pour combattre les mesures prises par le gouvernement. Mais awa tout monde komona arrivé ya ba tonne oyaki 11 000 1100 quelques pour les uns. Baton y a ba produits surgelés au yaki ezaki pe lisusu awa l'interne na difficulté ya transport pour na koluka ba camion frigorifique ou ekomemango pour na koya nango na kati ya Kinshasa kochango na ba différents entrepôts. Et là les combats continuent encore. Tout monique comme information égale à boy officiellement ko pesa ba camion na l'État congolais pour asa la transport ya Bampio dit topé ba poisson chanchar oyoye a importaki. Yango to kolobela na kati ya émission oyo pona koyeba guerre oyo ba opérateur économique ba engagé contre l'État congolais na cadre ya ba produits surgelés sort nango ezali nini conséquences nango ezali nini mabomba minango ezali nini. C'est ce que nous allons essayer de comprendre tout au long ya émission oyo. Mais Dodo Kamba ba uti kochaye président ya ba confession religieuse bango ba moni retrait ya ECC na église catholique na plateforme ba confession religieuse comme une forme de démission bango ba lobi ba longoli bango pe na kati ya plateforme wana pe les six confessions religieuses ba pesi Dodo Kamba kazaka ya kokumba bango na kati ya plateforme ya ba confession religieuse. Qu'est-ce qui se passe par rapport na ba confession religieuse en général ba église na biso na rôle ba jouaka politiquement? Est-ce que tous na kati ya kokende vers fin ya influence ya église catholique na kati ya politique République démocratique du Congo, ou bien ezali forme ya sika o église catholique ya ko continuer ko imposer topé ko
simiske na kati ya politique na kati ya République démocratique du Congo. Wana peut kolobelango tout au long il y a émission Oyo. Encore une fois de plus, na souhaité bien les bienvenus. Soyez accrochés tout au long de ces analyses. N'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de liker, abonnez-vous massivement et soutenez cette émission Debout Congolais pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour Congo qui est liboso, pour obscurantisme longwa na kati actualité na mboka na biso. Na saluer en passant refait qui sont na papi Kelly bakolo chaîne Oyo ba pesi biso opportunité pour te présenter les bino émission Oyo. Ndenge na utaye koloba na sommaire ba congolais ba lobby mingi to mona kiango mingi ba critique ezo affluer de partout ba murmure leki na kati ba congolais pourquoi le ministre va annoncer que ba produit surgelé ezali koya ba mpio dezoya mais toujours mon l'autre côté le gouvernement est incapable pour nani le gouvernement zo kosa et l'autre côté ba prévoyait quitter avant ba s'engager na kati ya affaire wana tout le monde que le gouvernement les a aventure les ministres et économie azala qui traité de tous les noms et loko ya liboso o il faut biso toyeba d'abord ezali que l'état congolais n'est pas un importateur. Mais dans une situation de crise, dans une situation où tout le monde est là avec la venue du président Félix Tshisekedi au pouvoir, souci du gouvernement est que à alléger charge, à augmenter le pouvoir d'achat des Congolais, pour fixer le prix dans le lengue à malam. C'est-à-dire, le peu d'argent que gagnent les Congolais, ceux qui ont prix est fixe, ils ont respecté les normes, mais ils ont fait Congolais a koki kozala soulager. Ba Congolais bazo kende na bamboka o eza ko entourer bango lokola Angola, lokola Brazzaville. Ebele bazo ki maka nzala. Ba o kende ka po kuna na muke ozozwa wana même bano bazo sala bassurage et bazo cirer ba sapato ya bato. Mais ils ont la chance ya komela moins 1000 ki kolia lipa malamu na tongo na pourquoi pas ye soka kolia fufu soka kolia mbisi ya munene ali. Mais dans un pays où tu es qui est instable parce que c'est un pays na kati y'Afrique. Donc Brazzaville où ezali proche les deux capitales les plus rapprochées du monde na Kinshasa. Bazali na kolia ya malamu. Mais c'est pas parce que Brazzaville bazana meilleure vie bazali na économie ya malamu en Afrique. Mais baza quand même la stabilité à travers ba prix ya biloko na ba. Alors conséquence aux alliés qu'on vivre dans la économie à Mokanabiso ezali que l'économie congolaise a souffert pendant 18 ans et règne à Joseph Kabila d'imprévisibilité. Économie où ezali dominée na ba prédateurs. Économie moko dominée na ba commerçants. Yé moko président commerçant, ba tunaye au ba entouré ba commerçants dans les mines, dans toutes les affaires, ils étaient tous là-bas. Bango bazo sala ba faire na bango au lieu de mettre sur pied une politique économique nationale. Ça, c'est ce que Kabila n'a pas fait pendant 18 ans. Il n'a fait que détruire ce qu'il a trouvé. Il n'a rien créé. Oyo Tokuti, Ezali, Oyo et Monani Nami, Soutan Tshisekedi Félix, ça y est, président de la République, Ezali que c'est une économie. Oyo ici, Mbami na Batu Moko, c'est-à-dire oligarchie Moko, oligarque Moko, ya régime ya Kabila. Bangonde mutu basimbi économie congolaise bazo sala makambo la guise na bango. Alors guerre oyo eza ko engager l'état congolais na ba importateur tokoki ko memango na lolenge boué. Les importateurs otobenga ba importateurs ce sont des kabylistes. La plupart ba entreprises oyo isimbi ba importation ba produits surgelés Kabila aza actionnaire na kati. Donc, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, si ce n'est pas lui, c'est sa famille, c'est sa femme, ils allaient battre un régime, baza kotia ba action na bango na kati ya ba entreprise wana. Ba mi pesa ki luxe, il y a une exonération pendant tout son règne. Pour ceux qui ont suivi les révélations depuis longtemps, Congo Hold Up, bayebi ki égal eza créé na mbongo, il y a trésor public congolais, mbongo kimaki via banque centrale, batindi na banque privée, ba financer égal. Comme d'autres entreprises, les ala qui créent na kati ya République démocratique du Congo avec l'argent du trésor public, c'est-à-dire mbongo ya ba contribuable congolais, ba biso ba congolais.
mbongo na biso yango esali ki égal à la société yango e créé ba Transgazelle yango e créé ba faire rebelle ya ba individu e créé empire Kabila na kati ya République démocratique du Congo. Pour ceux qui ne comprennent pas difficulté au Tshisekedi azozwa au gouvernement azozwa au ministre économie azozwa ezali ke azaki à la recherche ya ba solution ndenge nini akoko banda ko dissuader ba opérateur économique pour bazonga na nzela. Après plusieurs tentatives ya négociation ndenge ba memelaka makambo à travers dialogue na ba mboka o eza sérieux pour na kosolola de manière à ce que ça soit au niveau de l'État, que ça soit au niveau de l'opérateur économique, Batunion se base à la soulager. Il n'y a pas de débouché parce que mauvaise foi, il y a des importateurs congolais à surgelé. Mauvaise foi, on a basé sur la politique moko na sima. C'est-à-dire l'économie congolaise est prise en otage par Joseph Kabila. Et là, les autres la toloba quand on a bémission l'équebele. Et là, les autres ba importateurs congolais pour bateau satembe quoi l'État ezali kabilisme. Pour la plupart bazaba kabiliste bazomona ke soki bato si mebeko bazongi na schéma ya ba loi na ba licence importation ba pesa ki bango ba loi o ezo régir économie na biso et koza lokola ba pesi coup de pouce na Félix Tshisekedi pour soki biloko ekiti les gens vont acclamer pour Tshisekedi ki eza na régime na yende biloko ekiti. C'est dans ce sens-là qu'après plusieurs négociations, ministre Amoni gain de cause T Bazoko Sakaye, non, pesa biso 2 semaines, pesa biso 1 mois, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces importateurs-là ont eu raison de l'État congolais parce qu'ils sont maîtres. Jusque-là, l'État n'a pas encore les moyens, il y a qu'à dissuader Bango. Ce qui l'État Lingi a fermé la porte à l'entreprise na Bango, c'est le peuple congolais qui va en souffrir. C'est-à-dire, imaginez dans mon Kolomoko, ce qui est égal à Kangi, la chambre froide naïe. Ce qui est la société Mike au bazar na sima, bakangi ba chambre froide na bango, c'est Kinshasa d'abord, la principale ville. Ils ont pénalisé à Kosakanate tant que yebi que ba congolais ba lia kaka ba surgelé wana. Bazar le loko muso ko liate yango, l'État congolais zonga ki simatiki bango. Amoni que ça ne sert plus à rien qu'on négocie na bango, ils ont leur position, ils ont leur politique. Bazar na ba politicien na sima na bango. Yango ministre de l'économie na ba inspecteur ba kenda ki na Namibie ko kende ko traiter ko signer ba accord kuna po l'état ye moko ba na ko importer ndenge to yebi ke za facilité na domaine o yo za ko s'improviser c'est eza erreur te mais ezali difficulté il y a improvisation au l'état a créé pour na ko dissuader ba opérateur économique l'état qui a importé poazo nanu ba pakebo ya ko longola ba mbisi wana na mbiko ya nango na Congo. C'était tout un problème. Bah, opérateur économique, on a basi ba yebani ba singese leli Kabila et en relation avec presque tous les hommes d'affaires, il y a l'Afrique centrale et ailleurs. Bah commerçants nyon se belé Kabila za na ba action na ba société na bango. Ba action belé ba activité belé za ko leka na Congo sur le plan commercial Kabila za na kati. Et tout ce qu'ils ont fait, ils ont qui handicapé. Tant que basango ya mabe panzana ki mbisi ezolingé pour l'État congolais azaki moyen ko important. C'était ça la vraie réalité. Toutes ces sociétés là ont refusé comme maintenant biloko pour longwa na Namibie et ya na Congo. Mais comme kune zalaki nango bien gardé, l'État congolais a fini par kozwa banzela ba voie mususu permettre que ba mema biloko na ba transport et ya kokoma awa ndenge ezokoma. Après plusieurs attentes, après plusieurs annonces, il y a ministre de l'économie. Même peuple congolais, mais sans savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Ils allaient combat, il y a Tshisekedi na Kabila. Les combats de Tshisekedi na Kabila, et ce qui était qu'à commettre fin la coalition FCC cache, les combats là, ils ont une économie. Pour Tshisekedi à reprendre le contrôle de l'économie à Mboka, il faut à déboulonner, il faut alongo la pouvoir et monopole au Kabila atie dans certaines entreprises dans la République démocratique du Congo. Ces entreprises là où il y a un monopole, bazo opérer pendant que tout le monde pleure que na ba affaire na Congo ils a passé, les Congolais vont faire les affaires ailleurs. Bazo lukaba mboka o bango bako kende ko sala ba affaire. Joseph Kabila a créé une situation de monopole dans l'entreprise na ba égal. Égal wana yango mutebomisi si ba orgaman. Et bon, si c'est une entreprise, et belé, bah homme d'affaires congolais, bah kimi, bah keko lukabisika mususu.
ba bominzi là train ya ko ba transport ba créer ba Transgazelle. C'est une guerre engagée na minito awa contre Tshisekedi. La guerre est au niveau économique. Mais na phase autokoti Tshisekedi veut maintenant ba mettre en lumière tout ce qui est ba malversation financière. Ba entreprise nyonso eza ko financer même terrorisme na Congo. Il y a même certaines entreprises oyo eza na casquette libanais awa na Congo, eza ko financer terrorisme Hezbollah na Liban, mais bazo sala ba faire na Congo. Ba musu bazo financer même l'ADF. Mais sont des entreprises basées à Kinshasa. Il y a certaines informations pour na bateau bayebi que ba entreprise ebele libanaise eza sous l'effet des projecteurs, il y a ba service, il y a renseignement na ba service où eza ko traquer ba blanchisseur d'argent, où eza ko traquer ba société, il y a ba mafia. Ba fait projecteur eza braqué na Congo, ba finance nyonso ezali issu na ba nzela ya mabe. Bazana kata ko traquer batouana. Yango bango pe balancer offensive na bango. Bazo bundisa l'état congolais. C'est ici que les Congolais doivent comprendre que tant bazo bundisa l'état mboka na bino, il faut boyer qu'est-ce qu'il s'agit. Mais awa mbisese ye nango ekomi égal azana kosala awa na sol congolais, égal azo travailler na kati ya sol congolais. Azo tekela ba congolais mbisi. C'est l'état congolais de Moutou azali ko contrôler Moussalo égal à Salak. Mais l'état congolais a sengi officiellement ba camion égal pas boy officiellement. Est-ce que ba congolais bazo monati entreprise wana a boy na ye officiellement a ko aider état congolais te. Ce n'est pas l'état congolais au bango ba boy ko aider, ba boy nde ko aider le peuple congolais. Ils ba ngo ba lingi ba garder congolais na kati ya chaîne na bango ya servitude. Au basi ba créer à travers l'activité na bango illicite. Ce qui l'état congolais lobi lelo abanda kolande légal depuis aza créé kolande la ba faire oyo bango basali. Mbongo oyo bango ba faire échapper na trésor public congolais. Société wana il faut l'état congolais botola yango. Yango c'est ici que les Congolais doivent déjà comprendre. L'état congolais zo kende kozwa ba camion ya batu mususu mundele muswa ekondima. Pesa na l'état ba camion na yepo l'état asala transport à bambisi bandako ya na Kinshasa. C'est dommage pour l'état congolais et les ministres devaient évaluer toutes ces histoires avant. Parce que tant déjà au côté na kati ya guerre il faut s'assurer que déjà au étudier terrain sur autres là partout ndenge ça fonctionner. Mais là on comprend aussi que quelque part aussi moi les GRT là qui n'a pas conseillé, il y a ministre na ba action au bango bazwaki. Ils n'ont pas eu le temps de bien étudier les paramètres. Ba inspecteur na ye il y a ministère économie bazui tenter à étudier certains paramètres avec beaucoup de sérieux. Parce que tant bozo commander l'eau important bongo ya mbisi il faut boyer ba déjà transport nango boyer ba déjà place to kochango bo envisager makambo nyonso avant beaucoup de la politique wa. Izana makambo belé oyo biso ba congolais tozana katia ko ignorer o biso tozali ko incriminer plus gouvernement mais o tozoye bateki ezali ba chaîne oyo blokaki déjà mboka. La guerre ici c'est le ministère de l'économie, c'est le gouvernement du Congo avec ba prédateurs économiques. La plupart ya ba entreprise o ezana Congo, j'insiste, ezali ba entreprise moko evandi na mafia. Mafia pourquoi? Parce que mbongo nango eye na voie normale te. Bambongo nango eye na bavoie moko illicite, c'est-à-dire bavoie ya moyibi bato bazo yiba mbongo ya l'état congolais bazo canaliser ngo bazo créer ba entreprise. A les ba entreprise wana lisusu baza ko exploiter ba congolais bazo tiela bato biloko cher. C'est-à-dire na niveau tozo kende dans cette guerre l'état congolais avec des gens sérieux comme on a le président Félix Tshisekedi à la tête du pays. Ba opérateur économique wana ba ko échouer. Ba entreprise ebele o ezali mafié ekokangama. Ba entreprise wana ekokangama parce que na liro ba komo okende na l'état congolais ba exonération ya mabe ya moyibi frauduleuse wana lokola balongoli yango égal azana kanda po ba exonération ba tondisela ki akitaka pe ya biloko te afutaka pe ba travailleurs malonga te kanda wana akomi ko licencier ba travailleurs en désordre. Alors, nous les Congolais, nous devons être prudents. Biso ba Congolais, singeli toye ba déjà, qu'est-ce qui se passe réellement? Pour ce qu'on moni entreprise na bino ekangi. Oui, il y a certaines entreprises mafieuses où il faut ekangama pour ba entreprise à solo et à la créer.
certains importateurs, il faut qu'il pour importateurs, il y a Sikabaya. Alors si certains de nos frères vont perdre leurs emplois, sachez que les changements, c'est aussi le sacrifice. Ils ont une entreprise, ce n'est pas le souhait de l'État congolais parce que le roi Batouana a une sanité, na travailler na norme, na sérieux, na respect. Biloko wana et ko engendrer bongo. Il n'y a pas que pour les produits surgelés. Ndenge toyo ki bazolo bango pour na ba industrie pharmaceutique, pour na ba makambo ebele, toutes ces entreprises là, l'État congolais a na kati ya ko réinstaurer autorité na kati ya secteur économique. Pour na bato bayo ki bazo comprendre, nous devons prêter main forte dans le gouvernement. Le peuple congolais ne peut pas être indifférent face à likambo o eza ko toucher vie na ye. Ici les Congolais doivent s'impliquer davantage. Bosomba kabilo bino ngokoti la kamutu wana mbongo. Ba opérateur économique congolais, est-ce que bozana ba association té? Ba tu ya ba chambre froide. Bozo teka bozo commercialiser les mpiodi les comme on appelle les Thomson chez nous, bozo commercialiser ba soso na musu bazo benga ya mutakala. Est-ce que vous ne pouvez pas vous réunir, créer une dynamique des Congolais, vous libérer de l'emprise, il y a des expatriés, Oyo Bazana Sima Kabila. C'est ce qui montre que nous, Congolais, nous rêvons encore. Les Congolais, bazo rêver. Pendant que les ministres de l'économie, les gouvernements engagent une bataille rude, n'a opérateur économique pour bazo tous à Congolais, baza pour exploiter les Congolais. Les Congolais rêvent. Batu bavandi bazo sala ba débat futile na banda ko batu bazo soki mutabimi na TV aye ko tchande makelele. Il n'a pas le temps de comprendre ou de faire comprendre makamunini eza na kati ya koleka. Mais tout ce qu'on sait ezali que avec Félix Tshisekedi, avec la ferme volonté qu'il a, ba entreprise ebele ba porte na ngwe ko kangama makambo ebele eza na kati ya kokenda. Na lobaki sujet moko ya suka awa na lobaki ya mibale ezali que Dodo Kamba a élu président et ma confession religieuse, 6 confessions religieuses. À chaque pouvoir, c'est réalité. N'est-ce pas mentionné que le bateau balanda kinga depuis na lobaki na bino que ezali bataille moko dure entre ba force oyo Félix Tshisekedi a trouvé en place na dynamique ya changement ya yenango. Na kati ya combat oyo ba concession et kozalato il y a certaines personnes où ba retrouver influence na bango diminuer. Parce que Félix Tshisekedi amène une nouvelle façon de faire la politique. Ils ont un bateau bakotika politique na règne ya Félix Tshisekedi ezali na ba tu oyo baliaki na ndenge ya kala na régime ya Kabila oyo baza obligé ba libérer scène politique. À contrepartie to moni makambwango église catholique. L'église catholique ba bundina Tshisekedi pendant plus d'une année. Élection, balingi boye, tricherie, nous ne voulons pas accepter tout ça boye. Mais en fin de compte, bah tu vas comprendre que l'église catholique n'a pas dirigeant na bango. Vit tous les griefs oyo gouvernement congolais azanango. Ceux qui balingi ba auditer gestion, il y a ba école conventionnée. Pas les autres, d'abord catholiques seulement. C'est une catastrophe. Bah, gestionnaire rebelle, bah, kokangam. Bah, école rebelle, l'État a reprendre en haut. Parce que si l'État aujourd'hui prend ses prérogatives pour user la force en tant qu'État, toutes les églises catholiques, toutes les écoles catholiques, bah, concession en agnon sur l'État comme ça s'est fait une autre époque dans Mobutu. Normalement, na oyo catholique a sali na ba concession pendant tous les règnes de Joseph Kabila. L'État congolais doit confisquer ba biloko wana. Mais tout le monde qui va s'engager dans la guerre contre mutu moko aye na ba méthode asika. Siko awa tout le monde bouleversement salami. Bato ya église de réveil ba moni pe ke ezali pe tant na bango, bato ya ba musulmans et les autres confessions, ba moni pe ke ba moni pe espace na bango pe ba koki lelo pour faire valoir voix na bango. Balak ça peut que bisope tozalaka, nous sommes les forces du moment. Parce que ce que total lelo façon pe ba église rêver en moi comme belé
vraiment ceux qui basangani bangonyon soto yebite catholique ceux qui influence na zolo bakaka azuita ya kotala parce qu'il y a une église catholique sur combien de kilomètres mais l'église réveil ils en a 4 avenue moko so na Kinshasa bazolo ba église ça ceux qui plus de 7000 faut y bana 7000 wana ya catholique ça combien ce qu'il y a l'église de réveil ça combien pour bangonyon soto kocha bangona kitunga moko ça dit il y a certaines réalités où toujours continuer que considérer na cartographie na géopolitique il y a passé. Alors que les choses sont en train de changer, les choses sont en train d'être bouleversées. Yango ba dodo kamba aujourd'hui na dynamique ya l'église wana bango pe ba moni que non il faut bisope to banda pe ko brandir bisope to la ki toza makasi pour gagner au sud du terrain. Entre-temps l'église catholique a se recroquevillé na kwena ye et CCP mupanzi na ye azo luka forme nino bango pe ba ko rebondir. Alors que c'est trop tard. Ce que les gens doivent comprendre ici, c'est que l'influence de l'église catholique na kacha politique ya Congo, ils na kacha kokita. Une fois que l'État congolais va mettre fin à système ou à dépendance de l'éducation de l'église catholique, bah école les amis, influence et diminuer les sources davantage. Tu peux comprendre que ndenge makambo bande ko salema à l'époque à Kabileza ndenge ko salema à l'époque à Tshisekedi, cette influence est en train de diminuer considérablement. Pour na ba oyo bazo comprendre, pour na ba o bazo yoka ba comprendre que ils ont une nouvelle donne politique oyeye église catholique se rabaisser parce que bazo loba non o ceux qui to attaquer ba oyo moni ba o ba attaquer biso nous n'avons pas un camp, c'est faux. Congolais fois à la mission ya kofungwama. Il faut définir une bonne politique électorale. O ezate ya bato bazu mboka en otage, non. O ezate ya kozwa ba confession religieuse, tout ça, non. Il n'est pas interdit aux confessions religieuses comme société civile, il y a qu'à participer na développement ya mboka. Tout peut que soutenir transparence et bonne gestion. Mais vouloir faire de ça l'activité principale, kolinga ke mboka et comme lokola diriger dans le Vatican, ça c'est confondre ba siècle otozali. Donc, il y a un point où on a essentiellement pour vous montrer que les réalités nouvelles sont en train d'entrer en place. Bientôt, là, nous ne parlerons plus dans ma église catholique, dans la politique à Congo. Influence na bango et diminuer les sous ma casse. Merci à vous de m'avoir suivi. Nakati ya numéro Oyo. Ndenge na yelibino, bomoni ke actualité na biso ezalaki mukuse. Pour rebondir les sous dans les prochains jours dans l'actualité à Sika, ndenge actualité de M. Zali Kotambolela. Bon, continuer à soutenir l'émission Oyo Bomonique, tous allez ko sala befort, mais nzoto ezali malamute, makamwebele. Nous allons encore revenir davantage sur notre actualité ndenge to mesana ko sala yango. Je vous dis merci d'avoir suivi cette émission. Continuez à la soutenir toujours. Et je remercie l'équipe technique Oyo et accompagnant Kingai Yandeko Chako Nandeko Mike pour émission Oyo et comme un habitant de Nabino. Je vous dis au revoir et prochainement. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il la Londres, et la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Zali Kakamoko, le sérieux, accueil, na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure.